Bienvenue sur ma chaîne Eyokani Télévision. Naeli bino kamoko et dérangé à makasi na moni na ba chaîne ya ba confrère mususu balekisi pe yango naeli bino kolakisa bino artiste o babengi Tingi Tingi. Il a joué depuis plusieurs années na Sinark lelo aza na cas ya maladie akomi aveugle boyoka na kotika mo extrait ya émission ndenge nini azali koloba et puis nazo tshela bino mo extrait ya théâtre oyo a tourna yango écoute ezoleka déjà na tikeli bino bolanda nano et puis après bon topesa commentaire. Après tu repères sa commentaire, mais sinon bolanda en action et puis bolanda ndenge akomi aveugle ndenge azo expliquer ndenge nini abandi kobela wapi pe ndenge. C'est vraiment bizarre et compliqué. Mon nango ba théâtre kaka boye kobomana kobokela na maladie ou quoi que ce soit. Je sais pas pourquoi, pour quelle raison. Mais sinon, boy tala en action, ndenge azo jouer awa et puis après to solo la to sungana pendant qu'ils sont encore vivants. To zela na noté muto kufa pour que to ko sangana to pesa ba mbongo et consort. Ba yo ba sungaka soit disant. Mutuye azo lela na pasina. Faites quelque chose s'il vous plaît, faites quelque chose pour sunga. Un jeune garçon comme ça qui a encore la force en lui, qui peut bien faire beaucoup de choses. Dans la vie, il les a abrégés, azo kokate. Si seulement il était né aveugle, ça allait être autre chose. Mais il est devenu aveugle, il faut qu'il s'adapte na cour ya vie. Voilà déjà il a joué na tikabina bolanda et puis après la émission prochaine, les reçoit la commentaire bien. Komoni Yewana Tingi Tingi a joué à pas Caleb depuis plusieurs années. Toyebi ba misube ba yeba qui était. Boyebi à travers image de Tchelibino. Vraiment tout sungai pendant qu'il est encore temps. Tout le laïc a été de quoi te laïc pour lui plutôt. Tala azoli la aide bon mon appel moi un morceau et émission ici carapi a sengi aide à expliquer n'engeni maladie na bana na zuka moke parce que je veux pas prendre trop de temps pour expliquer moulaï parce que mutayebi cause mutayebi peut-être aux autres nazate mais sinon yeyo azo jouer a jouera très bien mais lelo aza limité parce que il faut amesana na vie wana ya kokoma aveugle et puis après zongela musala c'est compliqué pour lui et puis après à s'adapter na vie wana ya sikarana vraiment quelque part pe na kopesa Tingi Tingi conseil soki pe okokomeka mwa kokende komona pe papa wa lesa pour la prière et que vous allez quelque chose de bien dans le but que kuna kande lobi que vous allez dans la prière seulement c'est pour signifier que c'est dans la prière qu'il faut chercher ta solution parce que c'est vraiment bizarre tant on a autres la récit je comprends que c'est compliqué et bizarre vraiment je crois que bon monde il faut et salima ponanga je suis convaincu que ceux qui a côté la prière en profondeur et koyeba akoyeba kozalobiko tous ceux qui aident ceux qui battent bakufi c'est le temps maintenant d'aider une personne qui est encore fort un jeune qui n'a plus ses capacités en lui azoko kausala suselo kote boko ko aider siko yondeye yobota la ndenge azotambola za liboso wana engambe mobali afandi boye sans yeux ses yeux oyo abotami nango mais akomi bongo que seul l'Éternel puisse l'accorder encore la vue pour une fois pour une autre fois ce que ça erreur na nzambe limbisa ce que ça batu muto basimbi yango yawe kota makambo oyo parce que ça fait mal de voir maman na ya boko lietia koma engambe mobali bongo lelo ayeba kozanga misi s'il était né aveugle j'insiste ça allait être autre chose mais il n'est pas né aveugle comment il peut devenir aveugle car du coup bongo mon peuple moi écoutier na misi et puis plus jamais à mona donc je crois que moi je n'ai pas vraiment ces contacts mais la prochaine émission na commentaire na to analyse na ko meka kokota en possession na ko meka kokota en contact avec les autres pour essayer de voir ningeni bakoki ko tia numéro na awa pour que bosala quelque chose na tiki bino sko bolanda intervention na parmi émission ya l'une de nos consoeurs voilà tokende 2015 na bandi pe musala bien et 2016 le 27 janvier 2016 nazwaki maladie donc ezaki mope bakai na muti sala kinga écoutez nga na misu na mona ki na trouvaki normal que peut-être le matin je vais voir encore mais depuis les jours là jusqu'à aujourd'hui que je suis devenu avec 10 2007 dans 4 ans. oui je fais 4 ans
nazwi soin mpenza approprié nanu mpenza nazwi soin te ke je te dis la vérité ke nazwi na soin te nazokende na hôpital bazotalaka soki batali babi bapesanga mpe switi te baloba mpe eloko te me baloba kaka miso eza bien mwa babengana batali babi biso tomona nazwi eloko te